ça rapport papa l'émission de notre les cas il y a pas problème donc tout qui m'a pas voilà donc on dit que la présence se passe en équipe moi qui n'a pas problème aroyo kapa otana mutu so sala bon aroyo kapa otana mutu so sala bon nakosela mama makambo te amoni ki nakosela makambo akefunda nga mais nayeba ke na détaillé nzoto ne ezali babu détaillé nzoto mutu mo beto yoka kinga pe na détaillé tout va qu'est-ce qui se passe parce que nga personnellement na loba toujours que émission oyo ezalaka pour quel but. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zwa pe bambona nga bien ya on a préféré na sala nga vio Baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mabalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Merci de nous avoir accordé une attention si particulière. Merci également à toutes les mamans. Maman, moi, Nabino, je pense que c'est moi qui touche pratiquement à sa fin. Et c'est nos amis qui kozala et Nabino, on peut vous avoir sous conscience, makasi, na oitali, makambotu, oh maman koki kosala, pe o papa koki kosala. Merci beaucoup, pe mbote Nabino, nyo surtout partout bola Nabiso. Vous êtes dans différents pays, en tout cas, merci Nabino nyo surtout, merci. Bambote na bandeko tout oyo bazala tout le temps na Nouvelle Tendance Télévision on est sponsor na biso ya Gianni Sita ntunga putu banga mituri depuis Switzerland un homme réglo et crédible. Merci aussi na Tabou Fatou top modèle, merci na véritablement femme d'affaires chouchou na Tatila. Merci également na bandeko tout bazala na biso elongo j'ai le combo de Genève tout union surtout oyo ba soutenir la Nouvelle Tendance Télévision. Je penserai et puis bandeko tout oba mesana kozalana biso elongo sur Nouvelle Tendance Télévision. En tout cas de tout cœur merci na binonyo surtout, en tout cas de tout cœur merci na binonyo surtout. Je penserai également à mon vieux Chips Kabengele via tonga ba flats banine. En tout cas bravo, un Congolais qui a besoin de changer le couleur de son pays, qui a besoin d'apporter un plus dans mon vieux Chips Kabengele mbotenayo. En tout cas, Nebi Kemikolo, nous avons un système, nous avons confiné place. En tout cas, merci. Depuis que nous avons battu la binonion, surtout les Congolais, surtout Boali Libanda, Namabota, la binonion, surtout. En tout cas, nous avons abattu la binonion, puis abattu la binonion, surtout. Je penserai également à
à Maman Loris, Malolo, Loris la Congolaise. Vraiment que le Seigneur Tout-Puissant abatelaye, abikisaye. Tout ça là vraiment de cœur naïe, tout sounaï, Nzambe. Je crois que le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu est le seul qui a le tout dernier sur la vie d'un humain. Ce qui Nzambe s'est décidé d'en noter, mais ce qui Nzambe lobi abikisa, akobikisa la mort. Donc le miracle est encore là, ça je crois. Merci beaucoup. Et comme d'habitude sur ce plateau, avant de recevoir notre invité, prenons d'abord cette petite page Nezala Kaka, notre artiste Gulo Star. Aujourd'hui, 15 ans après qu'il nous revient avec ce nouvel opus, prenons juste l'extrait parce qu'il faisait partie du groupe Cartel des Yolo, un groupe qui nous a vraiment fait danser. Donc Yokaka Molo Chwange Chwange, c'était une très belle chanson, une très belle mélodie, surtout inspiration à Sika. Et aujourd'hui, il va également nous égayer avec une nouvelle inspiration. Suivons Guy Le Star, on se retrouve tout juste après. Merci. Voilà, merci. Là, c'était l'artiste Guy Le Star à travers ce très bel opus qui va avoir le jour, je crois, d'ici quelques jours. Alors, un grand merci à lui. Nous penserons également et salutations spéciales à également notre frère Jean Laurent qui nous suit depuis la Belgique, Yazarana Alan, donc c'est-à-dire ONG Alan ONG OIDEM international. Donc ONG OIDEM international. Donc je crois que c'est cette ONG qui est en train de soutenir également le patriote, le digne fils du pays. Je crois dans les jours à venir, ONG Oyekoya pour soutenir les démunis, surtout les difficultés, son soutien. Je crois que cette ONG mettra vraiment la disposition afin que les démunis surtout les difficultés, soutenir les démunis. Un grand pays, merci. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Nabiso, donc Jean Laurent, qui nous suit depuis la Belgique. Merci beaucoup, Nayo, mon frère. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir encore cet artiste qui nous revient. Alors, bizarrement, on se pose la question, il nous revient avec quoi? C'est vrai, le mois de la femme, les hommes, on a bango, mais le Kolabi a béni, Aya, Doyamba, et tout va quand même, qu'est-ce qui se passe le sous? Mais, mois de la femme, Divine Champagne, bonjour. Bonjour, papa. Santé bonne. Bien, papa, l'insanté est bien, mais le problème est un rapport. Papa, l'émission de notre cas, il y a un problème. Donc, on a calmé l'émission de notre salle. Il y a un problème. Et comme on dit, il y a une émission dans le bain, mais pour la bonne, mais quand ça la rabattu, il y a un loba. Pas de vin en raco, on l'a bien que papa l'un. Pour la question dans les kia, qui met à la gamme qui met au kanga. Donc, Ario Kapa au temps, on ça la bonne. Ario Kado. Donc, après qu'on ait une émission, tu as commis qu'on bengayo, bakomi qu'on menacé. Alors, pour que ça l'accident dans la moto, il y a une bazole, on a battu à bengio. Malamoko, utaki wapi, ozokende wapi, yango babandi kolanda yo, ezaki na ndenge. Bon papa lenga na utena ngai nda mutabenga bi divine yaka magasin awa, ozwa quelque chose pour la maman. Depuis na yaki na tina magasin. Kozonga na ngana mo ba garçon baza ba poma ba telemisi ngai, ndeti ba linga ngai. Ndena boya ki musa bendinga loboko yaka bozo boya ninga bi po benga nga boende ninga za makamna ke sala. Ndesko o mara ke lo ba baza ba pomba. Mwana boya ezate mais ko bengela ndi ba benga ngeza ki mabe. Sikotan ko sala mo ba chambre de parole te maketo mo sala bango ndem susu na temps mo na mo siko mutamoto na bina mata de tondo ki mana mutamoto na bango chance côté ngati côté pingali mate ba policier bazaki te mais engeza mabe ba bazaki na kasa kapsu na kasa moto donc olanda na on kene ko kwena moto na sala accident na moto na likolo batonga nga pengela moto batonga te mais na kwa ki boye
Donc ça après on a même appel il va appel tout il va bapel eza nango déjà bato mosusu omona ke motu so abengaka nayebi ete na kina oyo aza mposa tokutana nayebi toyebani bazopiége yo yanga bi nayebi yo te papa o te oyebi ngai motu so ozobenga boye naza mpasi boye nango ti voyage yeme na nimero ya kini yaka tomonana mai nazobanga na oya ndeni nabi papa na oya te mpo nga baolukisa nga na oya nanga ti mpe bakamala nanga mosusu mpe de batindelenga testo bango baza na barep na bango bayebisi yanga déjà baprésent na bango basilika ye déjà babaki baolukisa nga mais en fait le lot quand même na makambo ya émission et tout les canaux je crois que est-ce que on se reprocher na quelque chose au sala kelo le baki comment m'a ko sela bango le kamuto le baki en vérité ngai ndeza bana ko sela bango le kamuto pour na ko kete ke na fa ba vanda kana bandako na bango ba mona ka filmer bando ko sela bango kamuto non na ko sela bango makamuto o moni ke na ko sela makamuto ake funda nga mais na yeba ke na détailler nzoto ne zende ba détailler nzoto mutu mo beto yoka ki ngape na détailler ça me ko finga nga so bima na mutu te na ko sela prendre pas ka okila nga ba problème pardon. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment triste, mais je crois que Bandeko, bazo occasion, bazo talabiso, bazo mon anini o ezo likana. Divine ça la connaît c'est surtout à moi nabino moi de la femme, comment on a qui aime sous moi si azo la maltraité par Mobali, azo quoi bien qu'on s'exprimer té aime sous tout le monde Bandeko so ba mabala bazo lela Mobali kubeta, Mobali kozokisa makamo. En fait, violence union ce temps aux hommes on moi si qu'on souffrir dans sens ça là on est et ça la passe na ngana mo ça souffrir te pour moi de na souffrir ya ngana mo ça souffrir te so moi qui mo bala na souffrir moi c'est ça la passe mo bala ko souffrir moi c'est ça ma bé zo ka tana moi sino bo sola ke o souffrir ka parce que moi na de monter mais ça bien te donc tala rali maman boti za moi si donc faut il va pas valer no ko pesa moi si o tira moi si place ba tira moi si parce que au place o tia so zo luka place ba tira moi si zo tira côté musu donc ça ma bé. Merci beaucoup. Alors je crois que émission de lever là je crois peut-être prendre bandeko bazo qui occasion ya kota la yete na émission et utai kolekana. Alors on va faire quand même Gédéon tout ça extrait il y a émission je crois. Alors tout ça extrait il y a émission oyo botala émission to yambaki ya liboso émission peut-être oyo qui va problème oyo surtout comme au kutana nango mais nous prions à ce que makamo et les kana malam parce que moi j'ai toujours dit ba menace kutunga na lemba ba menace il y a des gens bazan a besoin de soutenir ça la émission surtout ba ndeko ba danseuse ba lukel biso ba problème pe moi mingi ko yamba ka bango le soutenir bon alors je ne sais pas bazan a droit ya koleka na émission té je ne sais pas baloba bon ko yamba bango ça problème je ne sais pas alors je crois quand même mutuna mutu ne constitution mboka na biso lo ba congolais nyonso azandenge moko mutu azali kolo ya mutu azati alors respect pesa la mutuelle ou à respecter oyo op à respecter oyo liberté des autres sengel peut ko respecter amo merci beaucoup tout là on a même extrait à émission oyo si nous parlons le même langage que la réalisation et nous allons nous retrouver tout juste après suivons Yamso Bofana mino na ma campagne chez maman mi alors mais ni kolongwa pour nani. Bon, colon est mozalande au cause de pétence moi à foot moi là pour na foot yoté et pesa okanda ngaza na orphelin tant au foot ngate mbo na ngana endo sunga tant feso melanga lamba eso melanga bo babola ima ndo pesa a pesa o ezanga kutu na makolo o ko fendo pesa ngai donc au moins tant su a robenga pa bino so bigi bino so ndeti ndo sala ngande na a bengi biso so a komi atini ba teso ke na futa mino salaire to yena to répéter journée mobimba to si ba 2000 pour transport à quartier de la carte 2020 transport il y a biso ba danser à 2000 francs après ce soit 2000 francs non comment bien moko après ça bango ba mbon na enveloppe quand ndinga tia abengi ba doto zaki zaka soki 8 abengi bango nyonso pour te biso déjà bengi boso futa soka futa ka bino boza wana biso ba tika ba ta so mwana comme na bengi ba doto pour ma tourna nga abenga te ah ce qu'on a vu ma mais ozoka texto na zoka texto et comme tourna nga benga te ngabi oh bonde nini bino bozo ba mbongo he bio ipozi mbongo he dans na batu nyonso ka ngane mna tika na zo mbongo te ngabi ah bonde ina futi ngate ne mami to zama bina nga kende kuna pane ke etuna he ne na ba mami pe ba kena bango nga tika na bimaki pe na porte ambi te nga ko zonga bete zonga pera na ne loko te kana zonga na 2000 francs oh na kota pe na kati na bete les portes a fungoli na bi presse au futi batu nyonso mengo futi ngate donc veut dire pe na yo benga raté ata ba testa bolingo tinda raté donc mais on a foutu ezate ah mais et comme ça on a dit ezane boye ah
ngai se pose na ndotinda no solo ba ndotinda na yazo mbongo nga apesi nga na bimi déjà komeki na koma tseki de koma na kati ke akwa ko afuta biso ataka kombo likola komi komolo divine atelo mbongo na kati donc ezate ke mutapesa $100 bedo ezaki na enveloppe donc afrena kengo kaka ayebeki na kozonga ta msusu OK pose na ngai kina kete ba ninga pose poto ba vere mosora sura afuta ote okoya no pe répéter abenga opete otikala kana yo oyeba beteke bafuta ba ninga oh kuna za bongo so on a la chance ba futur so on a la chance TP aux UPT alors siko et ça dit que bon après on a quand même comment tinda quand même ba texte yo peut ça ka cha on ezala ga yo comment tinda ko mais après on a quand même au long quitté après on a natikala na tikala to to beta so ba concert to ça netangu aye mama RTG amena saka soki journée sa RTG nenga kima parce que souffrance ekota na quartier la te na koka ki en soute comme ndako ye etikala nga biloko rolia donc biloko pene sila ki to comme ema kanga butu ba bikedi akofilo kanga pele bikedi to kanga bikedi to sisto lie bisonyo wana mon fleuri to na mon fleuri na mon fleuri mais bando ko taneni ba mettre dans la porte te so pene biloko euti na ndako na mama na lambi ba ko yepe mama na yepe na tikeli akelo pa yozo basani OK OK bando mais siko bato basokipa na bino quand même pona kolia banini babando lo banini quand même quand on propose une ta pesa mbongo kolia donc ce que pose azate moi ndenge ndoki mama RTG ndenge sala kamba beba na namta RTG so betaka cameraman na RTG epe kala biloko o ali tata malatindela biso esilaka ce que tokotikala kaka na fufu netika na fufu parce que nzela ndoko kate comme otie bikedi na mai eloko na baba ya chuchu bayebi yango mametas mayebi odo na kosa te ayebi ke bita nino bikedi endoko ma 7 kuna biso ba danseuse tant présent akima akenda nino aina poto ta mamena sara mtana RTG donc to kalinga mduta wa wela pe konti R na otie bikedi na mai lo na tombo kalinga poto za par chambre za ki bon o pe mama ni oyele pe biloko ayepa li to nde mo azonga kande ba professeur comment koya mais la monnaie que est na kokatenga na sotane mingi na tika bilamba po atose sa bon na porte na bima ba tana ba vimba ba likonza ba ngato obima ngana kima na tokima na bin to sotane ba mingi na tika bilamba na ngai na valise na kimi na yo kimi na yo benga Adolphe na Adolphe apesa nda kuna na sima azaka na nda kuna sima apesa mwana zo pa pesa te bobwe Adolphe apesa nda kuna sima na fana na Adolphe ka tata Dominguez oh Dominguez ah OK mais yo bando solana na tata déjà non sonné déjà na téléphone fana kota apa na zo ko neza rat biso carte to yiba na ba meron so tiki téléphone wa sera na code des to kota o yibi numéro ate prête o yibi numéro mais pas minga so azana on peut kuna muninga ko fungolo te ata za numéro Willy Musheni akopesa ote akopesa ote donc faut luka kuna ba yiba rapena ba numéro tiki téléphone boy ata numéro comme boy ayibi on comme que ce qu'il faut komara numéro boy jeta comme mutu mo tika code mo mutaye baté carte te za ba dasa sa carte ba batikala idea na tilelo ba commencer numéro mutu te ke o combo be non et comme rara o komwa code mo be tie wana mutaye baté ke numéro tam susu ya prête mo be na tie wana sunganga yo yiba ngoli susu o mo te za fou. Voilà, donc merci beaucoup. Alors nous sommes très ouverts. Alors la voix de la femme, mesdames et messieurs, cette émission n'a pas pour but de nuire au fait. Ils ont noté qui est détruire mon tout. Non. C'est seulement nous leur donnons quand même l'occasion de s'exprimer. Balobapé o quand même o il va maranaser. Balobango moi likolo pe bino pe boye parce que de temps à autre nous leur taxons il y a n'engagnon surtout dans ces azandumba, dans ces azaboye sans pour autant chercher à connaître ni sala qui va danseuse bakomana mode de vie wana. Alors yo na to ka no susu o tenga na kima kibo yo ezana o mamba ki cité tenga ki bena to ka bino pe bokomo simila pe ve na bino ve vers le bogar kisi po alinganga mwa mingi atika ba nomi susu. Alors tant que simi mamuno et pesi retour au tchepoa te nga pena na simba na kisi tenga no beta musique kara ya nkolo benga nkolo atinanga na zalanga mokele na beta langa ndule langa donc on beta ka ndule na souffrir na ndule langa mote na souffrir po ya kisi ne yoma ba ke liboso ti azanga mpa kisi te yomo na ba lukaka isika mon konta ba sunanga. Alors olo ongwe et pas Koffi Olomide OK pas King Kesser et mené paix à son âme. Alors au komikuna est-ce que c'était facile King Kesser azoyo parce que en tarwa mbipe c'est on appelle na rambo ndezala moi mame donc bino bo tout ça on se met tout le sous OK les sous on a commencé ko fatiner ngata sous testo rap eza bo partager pour ya parler même numéro ba azaso nga comme testo
azwaka kota a partager bien supposé testo moment ya rap so atinde la batakangi moment atinde la bise atinde moment 10 na atinde la 20 atinde moment ngasa atinde nga ndokela sa kester na si kester tene ko so atinde nga ba message pas bi question na kester bon en zona moi fait na président wale nga ka o kester no lenga nga makasi ta kester no benga nga fana e badasa na vite bando benga nga finiko bonga ndo fala ka leader poto longa déjà pas kofi na vanda déjà na mo fleurir na mo la na so suma loeka kuna surface pardon de tala moika moete na kena nga so vanda na pa Adolphe to bébé na biso na kena longo na nga pe na kena nga kofa na si kese afana ko tapona fozo na nga ndako mais yo petata bobe banela nini susu mutape so moi ghetto studio ya obata alors to beba eloko obata mata kuna to beba na poigne za nganda mabete bo vérité za ngo kabwanité na lo balanga to beba Adolphe poigne to kenda Zimbabwe na Adolphe auditeur amonanga to zaka dans cette section 6 auditeur amoninga auditeur a mema Adolphe fanfan na yeba kombo na po mbalo bimi obosa na kombo na ete fanfan auditeur ana alinga na ngai abi ana onga otikala ana kede ngaza mosanga otika ana Zambie mosanga ngaza na pardon otika na Zimbabwe mosanga ngaza na pota za mundele me yo na ozolo ndako vanda awa abi pour mezate Adolphe tanga yoki bongo akomi ko bomba ngai ote ke Fabina face la bonga bi o ngasko na longo na chambre ya ba danser na komi na chambre producteur mo pas to beba na Adolphe na longo na chambre danser so yo lukana na kata chambre danser na za ngati ngade na kena na chambre producteur do yo ko odi on côté libala pour mon attaque no reta posa ya ozwanga na butu a mona ngati siko ngosu za ka pa na posa na butu ayo tala boy oh yo zate divina za oh siko mutu tondola ne ya Arlette oh divina ke mama na tonga ngo to ke so babilo mo ni to sala ba line mama a defa ngo banduma baja balala bon ernyo banduma baja ah siko ngalobi na ibi ka obwa kela ngai ngabi teta tenga zana obwa kela bi arrêté o sérieux signalé que na bimaki ote na biseki na ngai lota bi ate siko signalé ki donc tant kiti kini mo bala longo suku na fanfa longo na Zimbabwe na Adolphe biso na ki Adolphe bi oh yo faut tikala ah ozolo na habité na kela akini ngala mbali tozi le producteur a longo Zimbabwe ola tikala kuna ala ye pas est-ce production na classe ala ninga kitala ninga akini donc ese numéro na akini abi ça va bon ba kela ba onzela mo na Adolphe car moko biso beto e na ndaka Adolphe na zela mbongo na concert Adolphe futi bato ko matu na penga $10 ngabi na tellement c'est ra $10 za ma mbongo be na tali ngabi praise na ozwa na mbongo o pesi ngate na ozwa mbongo o tena posa mbongo na to sa lo musala pe parmi ba danseuses nous tasema musala makasi zanga ponga divina bini bato babetenga maboko na sali lo spectacle makasi nga za iso na zo bina mno facile donc faut pesa na mbongo na nga nde comme ko so na liboso ne ko so na discussion na Adolphe discussion nde pe na yako bima na la ke nde petit lelo na ke na lobisa Adolphe te na kenda ngaka bon ti lelo ne na koma na pas question pas mais yo pesa mtu arando parce que yo poka ka fe na obosa na ta vie amaki na Zimbabwe poke okutana na tonton kuna parce que fallait bon ça parce que ça non quand même moi makamo c'est vrai qu'il y a qui mbongo mais fallait quand même bon ça ta quand même et to bon ça na surtout poto na kenda ni bana na longa pe na pas d'off na ina pour na bongo donc na kina sinto kina o pesa nga bomki to kina no su nino comme on ni to kina no nini di bumbashi to beti na yo tanto ya be kaka mbongo pesa so le aéroport yango wana ti yo to tikala biso to ya donc mbongo ka pesa so yango wana ti donc alors King Kesser est mené quand même à commission finiko yo quand même côté là un morceau là qui c'est texto aussi moi fait et comme moi bilanga non mais ce que pour long à super King Kesser ozonga soué pas rambo les choses kuna sozane $100 bando bi masosté de kuna mo ba Kesser randem na Kesser a pesa mbongo ton na koti pa na komoke pa na ngova na pa na Maison Blanche na vanda pa Kesser na Maison Blanche ndesi ko Kesser abina ngabi fana lukelo mbongo mo oluvanda olovanda na Maison Blanche aiza chantier fana lukelo ndo pa bungsela ngango wa teki pena douche bungsela ngabien olovanda peut-être faut zanda kuno wa sera na $300 za mbongo bela pesa na $300 abi fena zanda na bola ngo zanda na kima nga Kesser na kina nga braza na ko beta na orchestre braza kuna ya baroga ya ba na beta na nga kana sisi kozonga na mbongo no se silanga siko na mbongo yati na bengi Kesser na posa na zonga kin mais na mbongo ya yati donc petit yuma oya wapi oya tenga bi presse presse ngai na zonga na kuna orchestre na kele pas encore via ya bien encore via
que va encore via tu as un petit moment de mon ami presse n'a pas ça na zonga ngabi na parce que ngabi te pose mission carte sur les terres exactes mais non il y a la boîte il y a la boîte on a la tout droit comme bon ici là on est à conseiller carte sur les terres bungi mais bon ya bozarate bon ne sont sombe lango bilamba na la pena tout droit na boîte na maman qui sera à côté il y a le bon wana azwanga na voiture na neto qu'est-ce que maison blanche et to qui sont que c'est na mais l'homme na tonga comme benga na so bima ndako na bima ke ngabi oh président yena ah ça il n'a pas ça de voiture ala zonga na maloueka maintenant yena ah bon ça va na personne qui était na bima ndako na c'est biloko na ngati na moi pas ça qui était na qui pas voisin wa Kester na sengi na ko vanda na pas voisin na ko vanda na pas voisin na pas Kester donc on va tibra Monica Moete na sala des jours na tina mettre mbo dimboyo était la petite divine na mona kaza à côté kuna benga zonga parler de mboya ya benga divine ya wana président na ya après donc muta akabela ngambo na vie eza Kester fona ndima bolamu na OK on a eba na compter $100 $200 no compter 40 sur ma feuille pas verram pour verram le futable sur $100 donc muta kabela tant sur moi 500 boé vekes après ça bon andako 3 fois na kezo bon andako nga mo kande ndo boya otala okipa maman o sabe so na ndako maman a biso asuka ndeli yango wana. Merci beaucoup, là c'était Botolanda extrait il y a émission 8 kolekana awa. Alors le lot je crois que tu as qui pour nous rejoindre pena temps et belité. Alors je voudrais tout simplement le quoi insister qui va ya tout va qu'est-ce qui se passe parce que nga personnellement on le va toujours que émission où ils allaient pour quel but? De permettre à la femme de s'exprimer. Toutes les femmes possédant certaines capacités dans le domaine moroboy. Awa, ils allaient à plateau na bango. Tant bazoya ils allaient pour que moi aussi à s'exprimer. Surtout cette femme là, Oza qui marginalisée, cette femme Oza qui hier peut-être mise à quarantaine, c'est-à-dire il y a qui pousse à nater na ba émission, il y a qui kolobate. Les émissions et permettent à ka bango baya balmeka, koleka, baloba surtout mingi ba talent au bazana yango o ba ki ko sala pour que lobby basunga mabota na bango pour que lobby basunga pe mboka na biso. Donc je crois loko oyo momoni na bengi sela ki oyo ba bengi la ki po ba yoleka awa isa yango wana. Alors ndeko divine je crois que nous ozoloba parce que ba menace na téléphone ko bengo ba appelle ba menace et sili to ezo continuer kaka. Et si tu papa et si te po na comment ko bima mo faut bima faut bima na passe faut tchata soutenir la plante bien mais si na longo lika na ba teinture na biso wana donc non ko ka kututé donc non ko sa kututé ko ta camarade na ngai to za larné er nyonso to la la na ye to la mkane to vanda na avant na pa na biso pa mama nga parce nga vanda mama yi pa vanda wana donc aza mutu mo bien ya mo na zoye ke to vanda na biso na ye donc ça passe non ko sa te donc maintenant c'est le qui a ma case na habité so wana pas bomanga to wana posa donc on a habité mususu da alors ba déjà bien na zone to casser la mais les conditions les KTV lo ba ke maramno so lo beza lo kutanga na zone asukuna te na lo maramno so na beza lo kutande et c'est solo. OK, merci beaucoup ndeko tomoni pe yopoza pembeni bonjour. Bonjour. Likamuni nezo le kelande kutane ndeko na kutane nango parce que tant ndeko bengi pour aller ka to quand même to yeba likamuni ni yakutane na problème ezani. Kamuzaka wana batikaye artiste ndenge aza na bamelasi lekaki mingi ndenge aza boye mutu asoutenir mama na ye asoutenir mpe bandeko mpe bazebele oyo azalaka na bango basoutenir bazala me kandi ezalaka neti auta kokweya denima na moto banga basala ye mabe aza azoluka ompo bato nyonso basoutenir batya ye maboko melasi ya mabe donc batika ye asala mosala na ye ndenge esenge po aza na charge ebele babiso nyonso tozalaka na nsima na ye apres nalonga bamisusu bazali batelelaka ye mama na azali ana bato ebele azwaka na charge donc oyo asouteniraka futila mama na ndako ya monene donc nde aza batika ye asala bato basoutenir ye batia balanda batika komelanse nde baomelanse baolobele mambo ebele aza na mwana aluka asala makambo na ye bato po batia ye ka basunga ye elonga aloba kaka yango. Merci beaucoup. Alors je crois que bandeko bozi occasion ya kotala biso merci mingi koleka je crois que tenga quand même aleka to yeba. Alors programme na yo divine eza nini oza na studio ozo préparer concert to ndenge baomena so osala so musique te. Ouais, papa, les Nazaki dans le studio, fait tout travailler dans Ibra, tout travailler dans le président chancelier des Ingwes. Mais tout stoppant au port,
babe na ngana toluka na muto so mutamona ni oto yemba yeba nzembo na mibale so na moni muto to yemba na ibona yembi mutu na nzembo to yemba na ibwa ki kusa pete nde na ti komba mutu nde na yebisi ibwa ke mutu amone de to tozongela studio so pe na moni su mutu andimi ke na yemba na nzembo to yemba na président chancelier des Ingwes so amoni ke na yebisi président mutamona ni andimi ke azwa nyonso tozongi studio mais mito na zana studio na fanya ndako mais na kenda ka otata na mom ki mena okepe tout tepo na zana menacer miko na zo bimate ba président na ba président chancelier yebi poto sola na e donc ye to soane air tout donc on a ba yebi donc na ko ça ne lo côté donc ba président on va bien les cap na bino tika vina ngai pa na luka vina ngai ngana na mama na ngana sungaka donc na lingi na point mité donc na lingi point mité botika na sa vina na obeta musique na ngana nzamba sunganga na ke malem. Merci beaucoup. Alors, Tokomi, Nasuka, comme on le dit quand même aux Ozela, Banekoto, Baoki, Kosudenio. Alors, pour un contact, tu vas ça l'année. Si tu vas bien, tu vas bien, tu vas pas aller au monde, tu vas bien, tu vas oui, c'est moi qui ai dit Nazabo, ça pour un temps. Ok, d'accord. Alors, numéro, je crois que Epixamité, qu'on a fait, ça va quand même. Plus 243. 085 32 65 55 1 Nasuka. Bon, merci beaucoup Divine Champagne. Alors pour Nalélo, tout ce qui a wattu quand même toi Balkamango ezanini, bambo tene ezala kaka comme d'habitude. Pour ceux qui simbo tété vraiment liste limitée ba musicien ba chanteuse ba makambo beso kaka comme ambalibanga wana ba komi pena concentré. Bon, natiki le maloba. Bon na sepeli kana bato pe ba soutenir nga ndela lekai pe mission a ba parler cause a un grand temps en vie ba ba monenga na mission ba parler ba sepeli ki banda ba zo soutenir nga ndenga musique na pe mino ba mbote belé na pesi donc Hercule ba voix tout donc wana muta Kester talaka Hercule ba voix na mikil na peso ba mbote cause ali grand prêtre donc grand prêtre li konzinga o no benga mi kolo donc Hercule ba voix tout mutakoka na zate na bosse soutenir vena nga mo boss de boss René la Belle. Donc René la baie parce que ça na PC ba mbote be na Paris donc mingi rolobezati dans PC ba te belé o ba linganga fona fon la téléphone pour comment tala mais na PC ba te be na PC Kelly Mbenza na PC boss Maluma be di chambre de commerce moto na Nzambe donc Ali Nongomba patron moro bien donc dans boss sanité VV boss VV donc bateau ba soutenir Divine Kin na bosse était siki mwanza donc na château rouge na kanga dollar à telemisa dollar likolo donc na bosse sanité dans la pesi maître kambaka muzo place za kingo bien na pesi mbota trop papa le na pesi mbota ndingo ya mbinga na émission na yo nzamba pambola yo afungola ba porte na ndingo edaraba po edaraba tu na ndingo edaraba to kende liboso o ezanga kia baxela yo donc pesi ba faina nga tout o balinga Divine Champagne na za awa na bino na kina obunda kaka non c'est nga soutien na bino bana poto bo soutenir ngai na ke liboso na bo santé PSP papi kuna pasa za na Suisse na bo santé wajo kisa jeune lenga na autriche mobile moro bien mobile moro za douceur vient na moko wajo kisa jeune lenga na pesa mo c'est passe bazala mbota trop na autriche taka mikolo bat ba bimate maladie wala to sambela maladie et si la kuna la bamboka passe ozali nzaba pesa bino kimia ba o ezu bango te pe rozwa bango te ba o ezu bango to sambela po esila donc na pesi bino soka mbote ba ona bosa ni bolimbisa ngai donc na zana bino kala motema na bosa te Jean Laurent parce que ça na pesi ba mbota trop ba mbote ya ebele. Merci beaucoup alors Divine Champagne. Alors Tokutani très prochainement. Merci Nabino Nyon surtout au besoin occasion et à côté la biso. Alors on va se séparer avec un extrait de clip il y a extrait à clip bon non en fait Tocha interprétation ça là qui au commissaire Mela Nzambe c'est ça? To ka na clip oyo. Alors bato mabanga c'est bon Basile ici Tosili to bato za namba Obi l'état azoluka bato mabanga. Merci beaucoup na bande retour aux occasion ya kota la biso encore une fois de plus. Courage na bande retour à soutenir Malolo Loris la congolaise. Merci na véritablement femme d'affaires chouchou na Tatila. Merci na bino nyon surtout oyo bolingaka biso pe bozo soutenir biso. En tout cas, merci na Gédéon. Merci na Jordan Panzou, oui, bato bakisa azali. Na bosante Daigo la molobeli. Daigo la molobeli listo mokondi. Na bosante Roland Rolstembo, mobile moko bien, mobile mo boko sola za tendresse. Roland Rolstembo. Bambo te passe aux ali. Donc merci Karala Katiwana. OK, merci beaucoup. Alors on se retrouve très prochainement
Portez-vous bien. Merci à Gianni Sita. Merci Nabi Nyon surtout. Taboufa Top Odel. Merci Nayo. Merci en tout cas Nabi Soyon surtout. Je penserai également na le boss de boss Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko na Bossanioté. Le patron qui sauve des vies, plus puissant que les barrages d'Inga. Devant lui, il n'y a pas homme. S'il y a homme, c'est un homme mort. Abbé Dachou. Le véritable code mondial, Yawili Moucheni. Merci. Surtout pour soutenir Malolo. Yawili Moucheni, code mondial. Papa m'a bien. Ça y est, il en vivre. Yawili Moucheni, code Yamboka, code mondial. Vas-y, on va l'embinga, vas-y. Yawili Moucheni, moi, je vais boire qui est belé. Donc, ça là trop, papa. Merci, merci. On ça pour nous. Où met la place aux alliés? On a pétiné trésor. Babiton au boire à mon compte. Lui, ça mon compte. À cause d'un trésor Moucheni. Donc, place aux alliés, personne va trop. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se retrouve très très prochainement. Merci Nabi surtout. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao.